Bonjour la famille, bonjour la famille. Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà, bonjour la famille. Shalom, naba homme de Dieu, ba chanteur de l'éternel. Ba shalom, bisika, bizubino, boboto, bondeko. Na kati ya mabota na bino, vraiment, ba yenge, na bandeko na biso ya buntu dia Congo, na église ya PV ya Longo. Et puis, topesi, vraiment, bambote ebele matondo, na bandeko na biso ya kimbangiste, toute tendance confondue. En tout cas, vous êtes bienvenue. Topesi bino, bonne journée. Et puis, bon samedi. Voilà, Seigneur, vraiment, je remercie les seigneurs. Parce que Nzambe Azamalam ayaka na temps opportun, vraiment, ayaka ko récompenser mitema na biso. Kola la kola mukabande konanga ibi mo boyebi nga vraiment na sokola maboko nanga na makambo etali peniel, makambo etali mwana Marie Misambo, makambo etali ka bana ma jeune fille bele balekaka. Vraiment na sokola nanga maboko na lobaka il y a trop de compréhension. Makambo itali niki, trop de compréhension. Mais, na lo baraka na Nzambe nanga, un jour, Nzambe osungaka biso guida, biso tinda biso to kolam sa conscience, mais batu bazondi ma biso te. Un jour, banda wondi ma biso. Botine inga ba message, la danoise okolobela makambo peniel te, pardon ya peniel. Lelo bokomi koloba pardon ya peniel. Nazo benga na bino nyonso. Ba team peniel. Bokangisa na nga ennemi. Nazaki même na ba youtubers ba kroni mama to anda ko solo la tozo pesa na ba idée. Lelo ba lobisa nga lisote. Pona team peniel. Parce que ngai na yaka koloba. Je peux dire ainsi dit l'Éternel. Parce que na mama bana na kotika mwana ngai te asopa na ndenge penye la sopa naki. Il y aura aussi des gens qui vont dire asengi ka pardon ezani nyango lisusu bozo condamner nazo condamner te nazo lobela ba team. Il faut bo fungula matoi bien. C'est qu'on a lobela ba team penyel ndenge boyaki wana ndenge bo kote la kaye ngana mutu na sala analyse. Même pardon peniel, no salango analyse. Na poko so na ozo atan, na ko sala analyse ya liloba na e moko tina suka. Bino pe ba team peniel, boluka ba site. Soki pe boli bino nyoso na invité mine pananga, boya ko senga pardon, ndenge ya sengi pardon. Parce que bino mutu bo conduisait na erreur. Ba makambo ebele mwano asala eza bino mutu bo conduisait na erreur. Bota la lelo azoloba. Donc elle était consciente qu'elle faisait tout ça. Alobiango très bien que alingaki yezaki suite na ini a revenger mobile na ye, a exposer mobile na ye, na makambo mobile na ya salaka. Mai kalamba azamo santu te. Ngape na amu santu te biso so doza na ba faute mais to yebi eloko nini oyo to ko memango likolo place nini na ko doser pour na famille na nga pour na bana na nga pour na réputation na nga munyo za na ba limite mais bino pour na ko sepela matière ekoti na réseaux sociaux ko benga bokoma lokwa libokoma ki liboma na kumbisi Nzambe YouTube siko bokomi vraiment poser ata likambo eza bokomo memango na kimia. Que Dieu vous bénisse. Na kimia o bokoti na kati ya YouTube. Boza su agité te. Agitation penza ekiti makasi. Ezande bongo. Le biso to bandaka YouTube ezaki ba presque boye. Nyo sepela makasi. Etikala ka boye na kombo na Yesu. Bandeko bo like émission bo partager. Alors bandeko na ngai tangu mwana mwasi ayaki na makambo na réseaux sociaux. Botika ye, amoni pasi, est-ce que na âge ya zalaka nango boyebi batu combien ba divorce na âge na ye? Boyebi batu combien? Mais parce que azaki encadré te.
Donc, moi, j'ai condamné aussi ses parents. Et ma parents, va salir l'autre côté. Nyoso Mike. Même il colo. Même Mike il colo. Bah, même mobile il colo te. Mike a sambo awa vaseline. Yana ko beta concert. Azobi na bizorbi. Bokoti boke kotal. Mais oyo ya ye. Mutakala na ye oyo bima wana. Bo luli yango. Tala kitoko mwasi. Même tala sorcellerie. Jusqu'à ce que mutaola kisa mutakala na ye. Bozo encourager yango. Bo finga ki biso me lelo a ye mukwa ikoloba. Ki asala ki mabe. Et puis elle était consciente. Exactement que j'étais pas consciente. Elle n'a pas dit ça. Elle était consciente de ma kambazo sala. Mais yeba qui était que eko touché corps du Christ, eko touché musique, ce qui chekani na ye musique à mobile na ye. Ayeba qui était que eko touché ba parents ya mai kalambay, eko touché banana ye, eko touché société, ba followers na ye et abdon a détruisa couche nyonso tout autour na ye. Mais alobi ke ya linga kota lola aboyi atika bino bamsu bokota li felo. Yangwana na osenga bo partager pardon na ye. Bo analyser yango même pendant 1 mois ndenge bo salaka wana même 6 mois. Bo garder silence te bo sala yango une fois bokati. Boya nango pona ekende ti na batu mususu. Bamsu pe basi bakufa bakenda li felo kaka pona ye. Nge place wana il fallait pas le banzambe ba oyo bakufa bakenda na lifelo pona makambu na ngai nzambe yokela bango mawa na sama bele bamsu basi bakufa tango to sala ba makambu yo zo sala boye scandale bamsu atali lelo atie commentaire lobe akoina ya kufina e bato bele balandaka biso bazana bango bato basala rate bato ya baka maladive ba 25 na ndaku azobela ebele bazana réseaux sociaux. Moussa na eka atali a buto ya meliki salali parce que ya sa koma na ye inapte sikomba tamdengwa na pe babenga kache munoko makasi lobi pan akufi akei nango melelo sko penye aye ko zonga en place et puis ngape nazoka moi pardon we yeli eka katang mobile na ke ko beta kuna tant mobile na bane ko cheke na ko beta na États-Unis yango ye pas planifié pardon. Est-ce que pardon au pays? Tant que mobile na zongi ba komi suko samba makamba ba majabu wana. En tout cas bande konangai, il fallait pas à trouver un bon moment ya kosenga pardon. Parce que kosenga la paix pardon na ba héros yo, ceux qui peut baï kamba za moté ya makasi ta lobi na boyi nanga pardon. Abebisi ba tourner na e, abebisi makambu na e. Pourquoi kosenga ka pardon ta on to sala ba tourner na e? Falo tika si ça ba tourner na e. Ou bien ça lango avant ba tourner na ye mais ozo ça lango kaka tango mutu azo ça ba tourner na ye pona batu musu ba sepela na mai kite pona batu musu ba sepela na yo sikoyo donc eza ba biloko moko bandeko tout ça se passe donc eza ba biloko moko si vraiment oza vraiment une bonne ou bien un bon analyste au monde vraiment que c'était pas dans les bons moments. Et puis elle a pris beaucoup de temps. Abengaka awalobi à se convertir. Nazaki motema mabe, nazaki so na sorcellerie, nazaki so ki na bandengeni. Aloba makambe bele à cette époque-là. Est-ce que sengaka pardon te? Parce que na landaka esouté. Même batu ba isaka ngai na boyaka kokota makambwana. Donc je me souviens de rien. Tant où yaka ko se convertir. À cette période du moko à se convertir. A comment qui mounene, batu balobi a comme une dépression, batu musu ba comme koyoka mawa. Pourquoi cette époque-là, les pardons n'étaient pas là? Parce que c'est les pardons qui faisaient la liboso pour se convertir. Ya qui a le bien se convertir, boyena boy. Na kacha pardon na e, tu vois que tita nga balaki, ayamba ki yesute. Aye ko yamba yisude sikoyo. Ndetanga osenga pardon lobi que non, maintenant moi nazo reconnaître que Jésus-Christ est sauveur, na boy soki na kufi, na ke lola, na tika batu musu na li felo ponanga. Donc tia balaka mai kalambay, elle n'était pas dans le Seigneur. Mais c'était un enfant, il y a pasteur. Na maman na e bate yaka. C'est ça, bande konanga to solo la, to lobela bino makama ba pasteur.
na bandako na bango baza incapable ya koéduquer bana na bango, baza incapable ya kotia kimia entre papa na maman. Mais tant bazo ya liboso na bino bazo ko mener bino vie dure, tant so eloko yoko kokate ti à la fin au kimi libala, ti à la fin au sundoli batu, ti à la fin au yini batu, mais yemo kazo salela yango te. Donc ti ayaka wana azo loba azako abimina ba mibali combien ti akepa pasteur pétage apesie mobali nyonso tu wana bandeko na ngai. Donc ezaka kake pardon. Allez, vous croyez que pardon ya Peniel et silisi nyonso. Et puis il y a des gens qui mettent des commentaires bazongana boamite mamabe bolingi Peniel te. Comment vous pouvez dire à Maïka Lukesika Limbisaye bazongana? Donc bana Peniel comme tu bazna mukilo mo mbaba kokola mama koto tata koto ka bana Peniel pona ka cause de ces enfants là bazongana. Non na nyoso ye mona na kina mukili yaya nanu bokota na ba couple teke oya kabwani asali vie na ye oyo kuna kabwani bozongani boyebi souffrance elekana kati ya ba couple wana te. Yango bozo loba kaka boye. Toi tu crois que ovandi Peniel avandi na Mai Kalamba ale bazongisi mutakala Peniel ale Mai Kalamba patikali kimia? Non, tika Peniel ake sala vie na ye. Botika Mai Kalamba pe ake usala vie na bango bazana bana. Peniel oza pas obligé de Mai Kalamba ya aux États-Unis aye ko beta musique na ye. Tu peux aussi rester à la maison telle on a télévision. Ok, tikuna asambwisio abwakelo ba jeton na azo yembela nzambe na ye mazo bwakela bino ba jeton. Est-ce que toi tu crois que muta bonga pardonnaka? Mai Kalamba yaza rancunier pardonnaka te. Est-ce que bango bakoka koza na problème na pasteur na Moïse Mbi? Soki Mai Kalamba yaza muto a pardonnaka, soki Moïse Mbi yaza muto a pardonnaka, yokati banga baza na ba problème. Tu sais ko senga no pardon. Mais si pas que pardon au sengi maman na yo, tata na yo, ba fan na yo, mais Mai Kalamba azo zongo ka ndengwana. À cause c'est pisa mukila bien zongi sa yo, mais tu vas souffrir toute ta vie, aux allez rester. Mais ngana osenga yo ke lukata mobali na soka mundele, soki a mundibu, soki a mutu mwindu, soki a congolais, soki a ni, fais ta vie tourner les dos na libala Mai Kalamba. En tout cas, moi, ce que je vais conseiller, kaka, na ba malanda ngombe. Na bino boto encourager les mal. Moi, ça bande kotambola ma bé après divorce na ye. Ay comme une dépression. Somme dans la dépression, abela ba kisi alala. Poni ya koyiko yaka na réseaux sociaux, ça la ba bêtise, azu mutakala na ya poster, azu boye, azu sala ba pétage, papa. Lelo sikoyo, bovandi kimia. Peniel la sengi pardon. Mai Kalamba ya sala boy. Non. Mai Kalamba ya za obligé ta za mutu. Soka linga pardonner, c'est pas boy na e. To kange na makasi te, aza libre. Yemo ka yebi ningi ya sola na nzambe na e. Voilà. Bande konanga. Toko yoka pardon na e. Nako analysango mot par mot. Mais na lelote. Na émission ote. Na émission katozo yoka kaka. Et puis une émission na pourquoi ceux qui n'ont pas temps na koya na ko analyser mot par mot mais ngai na sekibino batim Peniel na boze ko finga batu ngana pekisa bino makamba batim na ebaka soko koti na team o mona suma be Peniel te. O mona suma be ya Nikite. O mona suma be ya pasteur Bostralino te. So komi ya Bakuk. So komi ya Bakuk. O mona suma be ya Silate. So komi fana mutu. O mona suma be na ete warrior. O golwa. Non, eza mabe. Ti kala na identité na yo. Pono talaka le mal de loin. Ti kala na identité na yo. Bande konangai. Ata soza wayo, o moni vima ke fali asali mabe. Olia leka na manager,
akende pa manager ya mutu etambolaka bongo asote akepa mobali ya mutu wana asali mabe mais loko oza wa okokotela ye kaka non musique etambolaka bongo te. États-Unis baza organisé baza batu mwindu mais modèle na biso te. Mobali na ye aza na kati ya société na ye te. Mobali na ngaza youtuber te. On finga ye pourquoi okotie na miniature pourquoi yango siko soki ozomona ke fali oli akende epai ya manager ya mundeko wana aluka ndenge ya Rihanna ndenge nini alinga sala featuring na Rihanna ba condition eza kuna ba condition magique pe ezali mais non alekani ba mobile na ye mobile na loba wandi ko finga ye minu pola minu etetuka elongi mabe mais pourquoi parce que oza fan mais le quoi la ngana fan te fali aza mwana anga mama leki na ye donc place wana beti mabe nako ya librement na bike fali o lekise ngo mabe eza ki congolais kuna na kati te même na ki congolais ko simba te yo lingo leka pa nango lingo corriger ngai la dana za lobi mabe pourquoi leka pa mobile nanga est-ce que mobile nanga sala na YouTube non na ko accepter ngote même sur mobile nanga yelinga na ogangela e oui non ben non c'est pas ton travail c'est mon travail tinda mutwana ya leka pa nanga parce que ngai jamais na okena musala na yo ou bien ba chef no ba ko benganga si tu as fait quelque chose de mauvais jamais. Tu vois, bozo même qui congolais la bino, qui congolais l'accès désordre, et l'accès impolitesse, et l'accès con. Bozo même partout. Bo bimana qui fanatisme, bo bimana batim. J'espère au balandanga, ba oloba mama la danos, bo ya oloba ngo boete. Mais bo la maman n'a pas raison. Et puis na sabino que analyse nanga ne tombera jamais. Je sais ma kamni na loba. Na ebisaka bino. Penyel o mwana mabe. Penyel o azan éducation te. Penyel o boy. Non, tikaye. Traumatisme yani. O siko kuta komi na dépression. Donc pardon, on a fait à dépression. Ou quoi? On va analyser ça. Si Abala qui m'a kalamba, elle était païenne. Mais tala boni bassin dans Zambé. Il faut bala ka chrétien. Il faut bala boy. Mais Maï Kalamba, elle avait une païenne à la maison. Oh, eko yamba Jésus Christ ka sikoy. Toyo ka ebandeko. Tabuke binyo soto. Eza pasi na mao. À ma maman Wivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation. Et na fingifi baboti à cause de mon comportement. Et là, on a beau comme na Facebook. Moi, je vais commentaire au 4 zate. Alors, azongi na te na tia commentaire te. Abi na cause ya manque d'éducation nanga. Donc, azana emale, azakine tolo basiko, azana na éducation te o. Azo reconnaître angoti. Non, y en a pourquoi. Na tia ka bosi, no te na ko à ma maman Wivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation. Et na fingifi baboti à cause de mon comportement. Et à mes parents, je demande pardon sincèrement. À mon père, je demande pardon sincèrement. À ma maman pour me dire, ainsi que pour mon comportement, je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire, parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honorées, et à eux je demande pardon. Troisièmement, à ma maman Monique et à mon papa Joseph, mes beaux-parents, je demande aussi pardon.
Ils n'ont été que... Donc, ils n'ont jamais été méchants, ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueilli dès le premier jour. Ils m'ont accepté, ils m'ont aimé comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus les insultes qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses, vraiment demander pardon à ma belle famille entière, mais particulièrement à mes beaux-parents, maman Monique et papa Joseph. Vous n'avez pas mérité ça, vous n'avez pas mérité mes dires, vous n'avez pas mérité mon comportement, et je demande pardon. Et ensuite, j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay, parce que avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendu compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. Et j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. Ensuite, je demande pardon à mes enfants, à mon Shaddai et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. Et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé, mais... Et je ne saurais pas aussi non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. Il n'y a pas d'excuse. Et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ces moments, c'est juste demander pardon. Et vous promettre que je ferai de mon mieux. Et je ferai tout pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa, que vous ne soyez plus départagés entre maman et papa. Et à mes enfants, je demande encore une fois pardon. Et ensuite, je demande aussi pardon au couple Bondo, à pasteur Roy Bondo et à maman Mariam Bondo, ainsi que toute la famille Madjabou. J'ai dit des choses qui n'étaient même pas vérifiables sur Madjabou et sur vous, des choses vraiment mal polies et vraiment méchantes. Et je demande pardon à ma maman Mariam Bondo. Je m'adresse particulièrement à vous. Je suis une mère. J'ai 2 enfants. Et je n'aurais pas dû, je ne pouvais même pas parler de la manière dont je ne peux que demander pardon et essayer de rectifier et arranger the best way that I can. Et pour commencer, je pense que je dois demander pardon là où j'étais venue pour raconter ce que j'avais raconté. À la famille Madjabou, en tout cas, je présente toutes mes excuses. Pardonnez-moi. Je suis votre sœur. Je parlais sous la colère.
À ma maman, maman Wivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. Voilà. Toutefois, na katikaka na ko bandela ngo sur les bandelité bande kunanga asengi pardon na mama na ye na ba parents na ye, asengi pardon na Mike Kalambai, asengi pardon et pas ya bana na ye, asengi pardon na ba followers na ye, moyen na bandela ngo ezate muta benginge katani soki na ozwelo na Facebook soki ka katani fo bandela ka zéro. Donc asengi pardon partout bande kunanga, ce qui a fait que vraiment c'est bien. Le pardon balobi c'est une force qui libère. Voilà, et libérer, ce n'est même pas biblique, mais ils ont une nature et l'obaka. Et libérer, j'espère que siko aza pepele, akoki ko sala siko vinaye, asala o ya lingi. Mais ce que moi je veux demander à Peniel de ne plus penser à Mike Kalambai, à retourner à Mike Kalambai. Mike Kalambai akoko limbisa ye. Est-ce que maman ba parents ya Mike Kalambai ba limbisi ye na nyoso oya sala ki abebi sa carrière ya mwana na e abebi sa musique na bango. Vraiment Mike Kalambai akomaki na se musique esimba ki soute à cause ta musupe ya Peniel yango Mike Kalambai amona ke na ke mibwaka na manga kota paki pasteur musique ezo simba te. Abebisa ki ba compte na ye, ba Instagram na ye, ba biloko tout ya Mike Kalambai, ba compte Facebook, YouTube, nyoso tout mwana oya bebisa ki yango. Et puis bo encourager ki ye, ma économie ya Mike Kalambai zaki na se. Et puis a bundi pona azwa garde même ya bana mona kabana. Bolobi a pesa bana te, mais awazo regretter, azo senga bana ne pardon na période oyo a privé ki bango tata na bango. Bino bato bo privara bana batata bande ko eza kitoko te bolanda ta exemple ya muninga zo reconnaître que za mabe mais bino bande ko encourager amona bana te yo moko zo garde ya bana toujours boza mitema compliqué na kati ya réseaux sociaux mais tala mwana bato aye ko reconnaître ba makambo wana nyoso tout bande ko nanga et vraiment et pesinga ipasi na mawa mais na lobi ke biso to tambolaka dans les bons na boite na zana mabe na ngai. Mais bino bato bolandaka biso na bato o bosaka ba team en tout cas bo bongo la mitema makambo oya Peniel e échangise bino na obobo ya ba papa ba mona bana na bango na bino bato bosaka impoli na mibali na bino boyaka na makambo na ba réseaux sociaux na bino bato ba mitakala na bino bolakisaka ngo en tout cas bozwa vraiment bonne note na makambo mwana oyo na bino bato bandako condamner nga na linga Peniel te na sasi ke nga na linga Peniel koleka bino parce que ceux qui Peniel ayokelanga be makambo nyoso koma eboyete. Dès le début na telemelaka mwana oyo na biko mema ngo boyete mais bino bolingaka ba view boliaka ba mbongo ya YouTube mais lelo bomoni place mwana suki Peniel kozongela Mike Kalambai te sala vie na yo et puis pardon go pe sila et sili na ngondengo sengi une fois bongo kende ata omoni ba akoti azobeta concert na ye oza pas obligé que kota ngote ofandi na yo talika lokwa biso sur la télévision. Or, comme on a sous ridiculisé, batou bako sekayo, batou bako chon actualité, c'est facile d'actualité à Mike Kalambai. Allez, avancez. Allez, Peniel avancez. Ok? To suki wana po na lelo, na lingara fome za la moulayi mingite, mais na koya, na analyse na yango. De quoi bo senga ki na oya. Merci, à bon attendeur, salut. Bye bye. Nangana chela bino nyoso mais bato ba téléphone ko benga oh na yebite so ba lukane. OK, bye bye.